La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Bandeko nanga, liwa ya comédienne Caroline était inga makasi. Liwa vraiment était inga. Tomoni biso nyoso, lulingi bandeko na biso ba comédienne, ba comédien lulingi ba bambana na se pona kolela. Na lobaka na tangwa ba liwa bwe, bozalaka wana te pona bolela. Me ba liwa oyo ete ya kabino. Caroline azaki mutabarando te. Caroline azaki fille moko bien. Azako sola kitoko, mama gentil. Likambo na mutu te. Ma Caro azaki neka koseka. Asekaka na ye kaka. Asekaka na ye kaka. Azaki ne likambo na mutu te. Lelo akufi, tomoni lolenge ba comédien ebele baleli. Siko yo comédien to comédien ozana ona barando. Yaya mukolo kokufa batu bakolela yo. Mukolo kokufa liwa na yo batu bakoloba teke azwi liwa na yo batu bakoloba nini. Bobima na distraction. Na otela bino video moko bolanda. Na oki nzoto malili. Koyoka ba témoignage ya mama Caro. Koyoka ba témoignage ya Betty Caroline. Na oki nzoto malili. Na vie yekolo sa bolamu. Bolamu epola kate. Na otiki la bino bolanda ba témoignage. Na otiki la bino témoignage bolanda. Ta ba comédien de baleli. Caroline a koufi brisque. Caroline a koufi kaboye. Liwa moko inattendi. Tomoni ba video na ye ndenge circulé. Tomoni ba video na ye tango akende kobota. Nde ba video circulé. Mituna question. Soki liwa ye na minute oyo okokende wapi. La famille, bonsoir, mbote na bino. En tout cas, bandeko bolandara biso, bonjour, bonsoir, kande boyebi, et dépendra mingi na ero kolanda biso. Lelo tozana sangwa mawa, depuis tongo, makasi ezate, sango otoyoki, et silisi biso makasi pourquoi, po muto akufi, azaf mwasi moko bien. Sango esisi biso makasi, po muto akufi, azaki mutaba polémique te, mwasi moko très gentil. Asolara bien na mutu nyonso. Mwana mwasi moko bien. Yango bomoni likambo na ye toleli. Yango bomoni likambo na ye esali biso pasi. Po azaki mwasi moko bien. Na otiki la bino tolanda na kimia nyonso. Partagelenga, tielanga abonnement, aimez vidéo, nzamba pambola bino tolanda. En tout cas, ngai kutu nauti course na kokota kaka na ndako nazokota mbala moko mama na ngai ebisi ngai bi Gloria tala groupe snack eza na matanga nati nani bakomeli nga groupe snack eza na matanga natala boye namoni ya Caro nga akomeleka ifoku po aza mongala nga aza mongo sina kota live ya tumboleka ifoku tenue
Maman, yango elobi yango te mwa muloko tobongisa tango toza na bomoi namoni na Facebook ba publie okufi ndeni tobongisa toza na bomoi mwa muloko oza mapambola yo tobongisa toza na bomoi basenga bomoi pardon te de nos vivants tosengaka tolinganaka tosana kosalisana tala pena moto akende kobota toyina mpona nini interpelaka biso toza baéternel te mais te interpelaka biso chaque jour etugrave nayebaki elobi moninga akokufa na ntongo lelo ata ye moko bayebaki te kokufa mama azosala balive na egedi ata ye moko ayebaki te kokufa lelo molimo na ye tolele na butu mpo aza motema malamu elobi te lokola bacongolais kaka tokumise mpo akufi mais elle a vraiment un bon cœur aza nde motema wana ya koforce te ayeba yo te akoyamba yo nga na kopesa yanga cotisation pa nani ye naza na Londres na kopesa cotisation nanga pa nani na Seigneur mama na ngai oyoka bandeko na ngai d'accord bato nyonso baklia na ye baoyo nyonso bayebi biso na ye ce qu'on fait eza que ntango ebembe ekobima makambo nyonso ekobima tokosala fleur moko ya tous les amis baoyo nyonso boza oyo na États-Unis bozobenganga Londres bacliente na ye nyonso bayebaki botinda mpe mbongo na nzela na nga nimero ya telefone ya wana mpona kosala fleur bakokoma mpenza cliente te plaire na fleur wana bakende représenter ya bamboka so eza bato ya Londres tokoma Londres États-Unis on va écrire pour le moment naoyebisa bino c'est très important okoyo obima olobi beti nalinga po oyokosu te très important oza na ndeko mo bolingaka kotala makete po biso nyonso toza bato ya mabe malamu aza te soki bato ya malamu bazalaki me Yesu aye kokufela biso te men mama merci beaucoup baba kitisa na yo ngai nayoki mawa makasi ok ya nini ya kotambola na ongei panda toyebi kelobi eza na yo te Seigneur demain mwasi oyo très gentil mwasi ya esengo ataka na problème te mama kaka na ye bato nyonso ndenge aza wana soki likambo akosolola neti bato nyonso alingaka polémiki te alingaka polémiki te bandeko na ngai karo na ngai alo mamuloko kaka moko oyo mama Jésus Caroline kande tosomaka bilamba na live yo mama Caroline alingaka makasi nasomaka biloko na ye mpo nayebi ye lelo te baana teatre kala nalingaka bino balingaka yo ye mpe makasi Caroline ya solo batera bateatre na bango mpenza bazoleka na balabala tozobelela bango na basatule bagarde toujours simplicité na bango otamba mwasi akomikitisa mwasi akomikitisa botamba ndoi na ngai nzambe amoni nini nzambe alingaka Sergina bana na ye ya beti wili alingaka bana na ye ya beti afetaka baaniversaire ya bana na ye nzambe na ngai ye moko yesu karo jésus ozokotisa bangeli kabina lungwa kuna loba na ngo bien ya beti omona nini ya na ngai omonaki nini
Nzambe. Loko olala, olali lobi, oyoki. Yo. Tant que je suis en vie, loba nanga la linga yo. Amen, So maman. nana mabe la kisangai. Amen, maman. Loko olala tolabuki Na histoire bangi Caro alengi Caro asisinga posa ozala Nzambe. Karo likamuliri karo banga mokili oyo Yesu. Caroline biso Nzambe na ngai. Ya Caroline kamini Nzambe. Nzambe na ngai. Caro na nga mama. Caro na nga mama. Olobi na nga oyembela nga anniversaire na nga lelo mama. Oke kokufaka mokolo anniversaire na nga Caro. Oke kokufaka mokolo anniversaire na nga Caro. Nasepela mama na ngai. Ndeko na motema ma chérie kobanga mokili kobanga Yesu wake wapi Caro lamuka lamuka mama lamuka Caro lamuka mama lamuka tokana kiboye Caro lamuka nini kausona posa naona tena uko na live tosoma biloko na live Caro lamuka mama lamuka mama. Hello. Yesu Nzambe na moyo pourquoi? Allô? 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 Ça fait un moment va parler. Oui, allô, tozoyoka yo mama. Mama kawakufi na nini yanga azaka na point noir. Makaba yaka na point noir awa ya somba ya perike pa na nga apesanga limero. Na benga limero yango na omonaka bato baposte na obenga limero yango bandela bande kobenga ezoleka te na okomprendre te yakufi na nini. Nana waza place ya makelele bobatepo. Eza yo moko esara la grande. Naza na grand marché. Ok, masara loko oza na grand marché. Oui. Trésor maka wasai nini yaya. Nasolaki na avant-hier 2 jours passés j'ai dit. Boloba eza ya solo na ondima te naluka moto apesanga confirmation mami masamba abi ya solo bana never eza ya solo Caro na live na tumole na bikaro okima kiatiki beba mwasi biso lelo pata 5 heures ya bete biso tofande na live lobi na babi la chat ti 3 heures du matin na otosana mamisiko onosolola bata fort na biso ya sina on a cité même sono à 3 heures du matin nzoka etikalaki ede na otosola na mamisiko trésor mami alobi botei na 7 heures aboti bien ekomi na nesole morage atiki mwa mwasi yaya nasonoli na ye jeudi Caro ikwa
nanga Beti, oh. Ya Beti, oh. Iwe, Melengele ondo. Mama Beti na ngai. Beti kamo ya moto te maka. Natumolonde nini makaro. Makaro sana eki no sanga suki ya mafilo lingo tumola no kabatu. Beti na ngai. Maman nazokoka suki. Beti tosoi na jeudi. Beti jeudi. Bolo bato ya solo pardon nana musala batalanga. Nana musala bato batala bolo bano seza solo no kaka confirmation. Ya solo mama. Ya solo yaya na ngai. Ya solo. Solo nga numéro karo muto yambate. Muto yambate. Karo le lisinga lelo karo. Karo muto tumbola kingobo ozo bijou ozo fantaisie po na Saint Valentin karo. de la ngai. Ya Beti. Ba succès biso to. Kama baby seninga le 14 karo stikinga le mwa be karo bande ko sekanga ya yolande ninga na telefone na sika na sima na bi karo boni pe maboye karo no mono ze souffler ya live te pasa live karo di boso ba live sala oloba boye Mama, Nzambe. Mama, na sambu. J'arrive. Ah bon, que non, oui, j'arrive. Continue sans moi. Ah. Voilà, c'est ça. Tous à la bière. Il y a des voilà simple. Caroline Valérie est pas Mets-toi samedi, Nasolo line jeudi azaki en live ala taipembe. Après bengi ngabi mafilo yozala kabo ngabi karo na Paris otindela no kanga te na stiliki. Abi owela ni Saint Valentin et après karo. C'est pas une blague, ma chérie. C'est pas une Saint-Valentin, la tangote. Mais pendant Saint-Valentin, la tangote, tali wana et comme après. Ah, ma filo, il y a besoin nanga se mpona Saint Valentin okosola tano yango te ya après ngabi ya karo nayebisaki yo banda kala jeudi mama jeudi ezaki jeudi lelo toa samedi noka lobi elengi oui nioyebi so tosololi na ye nasololi na ye après live mama nasololi na ye oh yesu kawe kawa benga après live mama nazali kuna musala nayebise karo boni pema makasi boye abinanga mafilo lungwa ozela nini mpona Saint Valentin na okotela ngo lelo te se mpona Saint Valentin orate ngabi alungwa nga boye bena Saint Valentin na osala otika kotinda baemoji ya kolela yesu otika otinda baemoji ya kolela et permettre biso live ezala sécurisé pardon live eza na bapebele botapote plus boto sécurité live eza façon tozo rendre dernier hommage esili nango mpona ya bete esili esili tobetaka lisolo esili
Betty, c'est qu'il a Je ne sais pas raison. comment le faire. Comment je peux le faire? S'il vous plaît. S'il vous plaît, non, ça la mondeni, merci beaucoup. Botinda ta mitema, botinda mitema ke bolinga kie. Na place botinda ba emoji ya liwa, hein? Botinda mitema ke bolinga kie. Merci beaucoup maman Rita. Merci beaucoup maman Rita Ngoyi. Botinda ta mitema ke bolinga ka e oui, envoyez plus de cœur, envoyez plus de love. Beba tikali. Beba tikali oh, beba tikali. Yaya tayo moko. Makambane uchotale masikolo. Bino batu bolingoto. Mama, ize solo, nga na ukanisa. Ize lokuta bie solo nzambi nanga. Eza solo mama akupa ina 9h à Congo. Aboti normal. Aboti normal mwana mwasi. Na 9h yaya. Nga na ukanisa iza lokuta nde bakosa na bango na TikTok. Ngape ya kanisa ibongo mama. Ngape ya kanisa ibongo. Tolo line jeudi. Jeudi. Na kanisa ibeka Tu étais là quand j'ai cité son nom. Tu étais là, Charlotte, tu étais là, maman. On a tout bandé pour le baba bon moment te partage à ensemble. Maman m'a mis la chatte à Zala qui na live. Maman m'a mis la chatte à Zala qui na live. Tozaki bisonyo automatique tozo beta li solo nde to vivant na Sinar. Nazolo bakutu ngata tokendaki sangani tozaka ne chambre moko mbetu nanga koto ya ye koto to beta lisolo to ba en tout cas à l'époque Sinak vraiment c'est une famille Sinak eza libota Sinak vraiment eza place moko tozaki mutu na mutu biso na kata Sinak batu nyonso bazaye ba vedette to bandé ko okela na zuwa te succès ya mutu na mutu mom lopa na succès ne Caroline na succès ne Poupette aza na succès na ye Charlène aza na succès na ye Mami la aza na succès na ye Charlène Bez aza na succès na ye alors to bande ko solo la bongo lobby to lali na mami la chati na live 3h du matin azo koka kutu te aisinga ya Caro na lembi po mami la chati pe komone Caro donc mami la chati komone ya solo pe Caro ngai nde kombo na ngai solo Caroline alors ya Betty kombo na ya solo Betty ikwa abande ko jouer na kombo ya Caroline to solo li lobby nzoka ezaki pe balasuka na lobake na linga bango ezale balasuka na ngana lobake na linga bango Zambe merci soki peut-être atana kidi balandaki ayokaki lelo kaka boye toyoka kaka o aza lisusu te ya Betty otiki Petrus ya Betty na ngai olelisi nga makasi ya sango no Betty nga makutu nezokoka te mena na shwa te fola lela Shalom Mwambolopo. Je voulais vraiment vous encourager et je suis très touché par la mort de cette femme parce que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Je suis très choqué de voir ce matin qu'on est en train de pleurer. Je vais juste profiter, bien aimé, pour nous exhorter. Vous savez, par rapport à notre sœur, Jésus est arrivé dans sa vie, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Mais nous qui sommes encore, bien aimés, nous respirons encore, c'est à toi et moi de se préparer. J'ai vu la dame était en train de vendre des bijoux, des fantaisies. C'est une femme que je félicite. Je vois beaucoup de nos stars congolais qui fait ils demandent de l'argent d'ici et là. Mais c'est une femme qui se débrouille. Alléluia. C'était vraiment un exemple à suivre. C'est une femme vraiment, moi ça m'a cassé, se réveiller notre conscience. Où tu es avec le Seigneur, ta relation avec le Seigneur. Si aujourd'hui, toi et moi, nous partons, nous serons où? Alléluia. C'est ça la chose le plus importante. La meilleure façon que tu peux rendre hommage à cette dame-là, c'est de dire, Seigneur, je vais régulariser ma situation avec toi. Ton lingana vivant, bien-aimé,
quand on est encore vivant, c'est là que tu dois dire, moi, Moulopo, je t'aime. J'aime ce que tu es en train de faire. C'est comme ça qu'on doit faire, bien-aimé. On est en train de pleurer cette sœur qui est partie, mais elle n'est pas là. Mais quand on est vivant, on se tiraille. Quand on est vivant, la joie, la réussite des autres, ça nous fait mal, bien-aimé. La Bible dit le jour de la mort, on doit réfléchir. Mais dans notre communauté, on ne réfléchit plus. Correct. Dans notre communauté, la mort, ça ne dit plus rien, bien-aimé. Alléluia. Jésus revient de deux manières. Soit tu es mort, soit le jour de l'enlèvement. Donc, on peut dire pour notre sœur là, c'est son enlèvement qui s'est passé le matin à 9h. Maintenant, bien-aimé, pose-toi la question. La meilleure façon, on peut la rendre hommage, c'est que tu régularises ta situation avec le Seigneur. Aime les gens qui sont autour de toi. Encouragez, alléluia, nos frères et sœurs. Nous sommes les premiers à critiquer, à piétiner. Mais quand ils meurent, bien-aimé, on est en train de pleurer. Mais on vient de perdre une grâce. Je me souviens encore cette dame-là. Quand elle joue, elle prend des accents de blédard. Mais non. Vraiment. On vient de perdre vraiment une grâce dans le théâtre congolaise. Tu vois, c'est des gens qui ne forcent pas. Et ça, quand il y a maquilla, tout ça, la comédie, avec un bon cœur. Aimons-nous les uns les autres, bien-aimés. Alléluia. Parce qu'on est en train de pleurer. Mais est-ce que de son vivant, tu lui avais dit que tu... de critiquer, va bénir, bien-aimé. Que Dieu, non, je suis vraiment dérangé. Non, ça me choque. Je suis vraiment choqué. Je suis choqué parce que à chaque fois elles vont, je dis, oh mon Dieu, si nos frères et sœurs, les stars congolais, ils peuvent prendre l'exemple de cette femme. Elle est star, mais elle est star à côté. Elle va chercher l'argent. Oh Seigneur Jésus. Je suis choqué. Je suis choqué. Je suis choqué. Oh Seigneur. Maman Caro. Papa, qui te vous bénisse abondamment pour le présenter Biso. Ça, c'est très profond. Papa. Alors, les amis, je vous demanderai de ne plus mettre les emojis. Yakolela, please. Soit mettez de cœur que Bolinga qui est, et puis vous aimez ses enfants parce qu'à Tiki bébé, il y a Mokolomo, comme bébé, il y a ma heure. Écrivez, d'accord, merci beaucoup. Envoyez seulement de cœur, hein. Arrêtez de mettre les emojis, il y a ma larme, merci. Donc, oui, merci, que Dieu vous bénisse. Mettez seulement des emojis de cœur, mettez les emojis de cœur. Donc, tout ça, tout ça n'a pas souvenir et délai, parce qu'il y a tellement de moments extraordinaires. Dans un Obelo manga. Tu sais, tu peux belo manga. Oh Jésus. Uzana likamba oloba pona lina matakande ko azozala kotela koloba azokaka nsomo je tremble
nabimaki natikaki telefone namoni bapele bagrande sere nanga babengi te mba bayebiki nalingaki mingi babengi nga bolini nakota kuna nazalaki na toilette nasimbi botinda baemoji ya kolela botinda baemoji ya mitema botinda baemoji ya mitema please tapotelela tosekitele natimbi telefone kokota na kaka nakoti naomona live namoni bato bazolela namoni président Caleb namoni bato baokoma karo tellement nauti kotala ye jeudi oyo natali ye siko ide na ngai nazoba est ce que Caleb azalaka su na moto asalaka théâtre comme ne Caroline bon nazolinga kuta ata te ke ezala ye nabi bazotuna bakestion baorépondre te nabima na ngai nakende esika mosusu ntango namoni batie foto na ye nasote na mobali nakakuta ye nazosote nazoganga binini nayoki mpasi moko nayebi ye ntango bande nokoteka biloko nde nalemba nzambe na ngai naleli mwa mwasi lokola mwana mama na ngai apesi lokola mwana mama na ngai Somo. Désolé, Somo. anniversaire nanga Caro wapi suwe nanga anniversaire Caro wapi suwe nanga anniversaire Caro obebisi mokolo anniversaire nanga Caro oyoela sepela azolela yo Caro obatami wapi ya beti obatami wapi lamuka lamuka wapi yaya lamuka Caro lamuka ya beti obatami wapi Facebook na ngai lamuka fokitsa nonga matsa bato mosusu merci lamuka Facebook na ngai mama mwasi kitoko na ngai mwasi ya matama ya beti lamuka ya na ngai pardon Facebook na ngai ebebi partout ya beti kama ya misuwai partout Facebook na ngai bebi ya beti pardon yaya pula nini surtout na mettre des temps de circonstances Seigneur tu fais tout ce qui te semble bon tout ce qui te semble bon Seigneur au salango yaya voilà pourquoi on dit tu peux prendre gloire de n'importe quoi Seigneur tu peux prendre gloire de n'importe quoi Adonai voilà pourquoi nous bénissons ton Seigneur pour la vie de ya Betty bas Seigneur tu nous avais emprunté Yabeti, tu l'as récupéré. Éternel, que la gloire te revienne. Que la gloire soit rendue à toi et à toi seul. Merci Seigneur parce que tu m'as imposé de me donner Yabeti dans ma vie comme une sœur. Mais Seigneur, tu as décidé de nous séparer. Je bénis ton Seigneur. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne, Zambela Rai. Que la gloire te revienne, tout ça, ça va me soukaba. Que la gloire te revienne, le Dieu de toutes les possibilités. Seigneur, je sais que tu vas prendre contrôle de ces enfants parce que tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu qui mène à l'existence ce qui n'existe pas. Seigneur, tu vas bien prendre soin de ces enfants, Yaya. Merci, Papa. Merci pour la vie de Yabeti Siba. Merci, Seigneur, parce que tu nous avais prêté seulement Yabeti. Yaya. Yabeti Nangai. Belere Ondo. Botamba. zala malamu na bato misala malamu elandaka motu ntina lilita depuis sango ya mama Caroline eyaki natiela bino live ya ntongo bolandaki bato bazolela toujours pourquoi bato bazolela parce que azalaki motema malamu mpona nini bato bazolela makasi na gentillesse oyo azalaki nango na motema malamu oyo azalaki nango ayebaki kovanda na bato azalaki na bakonflit te azalaki na barando ezanga ntina te bongisa chemin na yo na bandeko bongisa chemin na yo yeba ndenge ovanda na bandeko yeba ndenge ozala na vie et oza malamu. Encore une fois, mes condoléances à toute la famille, mes condoléances na ba artiste comédien nyonso, mes condoléances na bandeko nyonso. Nzamba pesa kimia,
na bana ya mama Caro, na mobali ya mama Caro, et puis na famille biologique ya mama Caro. Ma grande sœur Mira Ikwa, beaucoup de courage, Nzamba pesa makasi. Tokutani à la prochaine occasion, aimez vidéo et aux amalamu mingi. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.